En tout cas, bande ko na bisa mibali na ebité suite baby simbo kanelo ni fo boloba tambo le ke mission boloba ke bana basi pe botangi ba kombo ya bana basi yango. Merci na Jérôme Muzombo pour ndenge zo sala pour la social lumière d'Angola. Mukolonga na simana na mira esa na nzoto. Mais muto yo tangi kombo aboyinga une émission je t'aime. Je t'aime so aboyinga za nga. Ba producteur na biso basunga biso. Mais biso na biso le roi tozo ko sunga na te. Preuve ne bana na biso groupe bazolela. Suko mboka oyo Angola. Foka mibali nde bazala. Les amoureux tamboli et que wambo iska ba mega de newa de ba chaque lumière wambo bazali lek na bango ne fi de newa de azali j'étais me loté nya soso banda loti mukile kufa si la doré abandi ba théâtre na ina no ya quartier côté na biso ponga vraiment naza mwana ya kisenso yo ke boya mira esa. Biso sofana na banda kuboeta otala mira esa na TV. Et après s'il adoré ay ko sala pe groupe na emoko les amoureux. Na famille s'il a adoré te aza silamite. Silamite pourquoi? Parce que abotem na famille à témoin de Jéhovah. Ezakate na sala théâtre na banda théâtre kala na répétera tété na kolisandeni na bakse ya sikandeni. Mais bana mibala ngo bo affronter doré boloba na 4 ans déjà na sali 5 films déjà mutamemanga na lemba jibombo auta na groupe ya Mbuta Masebe. Souhaiter joyeux anniversaire à Moutou de moi Bilili toujours cerveau moteur joyeux anniversaire à toi Moutou de moi en plein de bonnes choses hein tous toujours ensemble. Moi s'il faut travailler na mobile hein vie de l'on dans un trop abima na hôpital alali na hôpital azobima na hôpital sola les a été botali affiche wana liboso bomona elunga sila doreza na kati non ezate ke po dorazo travailler na kati les étoiles non mais tangu to vandeli étoile azosala groupe na les étoiles d'Afrique doraza ki wana vandaki wana maître paye ninga tika biso kana moment ya passe passe vraiment ezali télé malo aboye la biso fo de ta aboye les fo de télé kamni vérité ça là bien pas kosa ka tambo découvrir vérité obimi mutalokuta ngasko ngaza mutalokuta te kena lemeki musaka ya likaya bunanga inga alinga ko lia alia kyango te akomi na kanda alors ba vérité nakuta ki groupe ya président Matembelezo répété groupe ya Mobutu pas répétaka Papa Carlos Massamba, il n'est pas répété à la Karmas. Bon, après, mes engatés, n'est qu'aucun des chic choc le yenge, il y a vienanga ngadianga dus. Biso tozara awa pour nous saba filmer, pour nous consoler mi thème ya bateau bazolela donc. Boze la biso mamba bien ezo sa après ba malade. Oh ba yero bebi c'est bino Angola le ko angolais a bino moko. Biso fallait pas to ya. Donc Nzamba Salim Angola ezara ya bana mibali ngope car bino ya théâtre o somba cede ko teki o se retrouver tana mukie donc biso moko ezo simba te to la siko ninga zo luka ba problème tala ninga zo luka ba problème to lambi na mbongo na biso to zo lia ya lie ye na Angola lo ba boyinga o salpelo mobo l'équipe na nzela ba lobi o ko telema wana. Et loko yo sale na TV fo sala ngono ndo sale lo mobo et petit carré bat to kende la pas major bon wana peneza rappel étoile ki ngombe to ke pas major et loko le problème ngwe bandele ki kuna infecté Congo yango na yaki nanbo peut-être na époque au bisoto ye te ko kuta mo kai ko mavoanga le bita dadi tapis rouge tambala mavoanga yango tozo teka bien penzate. Premier film Bapa Cécile Adoré est signé par Serge Bana Solution. Muto kaka somba kimoko akeye asali soki ndenge nini na rosala atindi sur na site internet nini ya komozwa mbongo. Donc tous en difficulté makasi ya musala oyo. Nde tozala na Congo wana omona oh Doré
boka mutu teliko boka mutu te o boka bato yo yebite bakikolo wana to tangango bakombo meto yebi batu basana kikolo te tangangola o akata la isu nanda kunanga yaka osenga sana mbela teke alongwe kotoyo paza mbonga futa nda kute ba académie des stars ezo salama jibo malo binanga adore kokota pa ma CBT pour tous un problème na ma CB to kabwana ma CB to sala académie des stars déjà to yo kana on a maître serpent modéro totokani et si la dorina bino obolingaka mingi ye opénate mi boso ya télévision na bino si la dora lobi o nyoso boko luka bokena bino musika te boluka ekati ya Angola ultima ora ye azana kati en tout cas bo s'abonnez-vous massivement s'il vous plaît bo s'abonner pour botala ka bagag ba film musique biloko nyoso obozango besoin bondo mona on a kati ya Angola ya bravo donc bravo balobi cameraman na solo mukolo chaîne oyo s'abonnez-vous et ça la bien bon mon abiloko tout bon mon ba social media na kati bon mon ba gage bon mon ba théâtre nyonso obino bolinga na kati ya Angola ultima ora chache. Bon dia, bon tardi, bonne nuit, bonjour, bon après-midi, salut à tous, tous les internautes qui me suivent en ce moment sur votre chaîne Angola Ultima Ora TV, hein, c'est encore votre émission, qui est émission Obino Messan Kolinga, émission Oyo toujours ba novidade, émission Oyo Sala Keban Angola va vivre partout dans le monde, sur émission Nabino qu'on se dise, voilà, Tolobia, Rapendandi Nazana, Loba Nanga Penza, hein, Toloba. Rapenda ndenge penza et sala marana ndenge musala et on a baki kaka merci na jibo muzombo pour ndenge zo sala pour la social lumière d'Angola Amelia Mwanda donc social lumière te saluer pourquoi pas Elena Mwanda na peso penza bambote ebele na ozo sala pour Amelia Mwanda mama paradis donc nulle part ailleurs batika parce que les époques na pourquoi pas Afimba la Martoucha Choucha Lumière te salue, ma copine dedans, je te salue, Kadi ma double poche, hein, non le banini. La fille aux yeux bleus, nada. Merci tous ça on a vraiment nartrice Nabino Bodingara Mingi, tout le banini. Parce qu'il y a des mikolo comme pendes au tala ma bazo boya et so quand t'as comme des babi, tu es bien été. So t'as comme des babi, Yesu sunani. So tenkomona donc comme on a balingi kutango te on a mais juste les années nango na meka peka ko luka eka na neka na oloba mikolo na luka ka ba système mystique a formé na ke pendati na jeu de parlant na congolais to yene ana cadre kitoko ya jurisme et pas il va pia papa Mams Pedro. Donc je te salue papa Mams pour le cadre qui toko tiki choucha lumière à s'exprimer n'enga lingi n'andela toujours ya musala. Merci à toi boss brother. Nabi na oli ate boss brother nanga. Sala que choucha lumière à CP. Merci mon boss ozo sala pour nanga. Merci aussi à toi ingénieur bravo. Et na souhaité joyeux anniversaire à Moutou de moi Bilili toujours cerveau moteur joyeux anniversaire à toi Moutou de moi en plein de bonnes choses hein. Tous toujours ensemble mon contipe Bilili cerveau moteur joyeux anniversaire à toi Toye awa si la doré moto angolais boya baboya qui kaka si la doré na comment rependa si la doré ole ba odora kayo mais ba boya ka si la doré bon tardi si la bon tardi santé. Santé vraiment normal, donc bien vraiment. Nangolo, Ngolo Nzambe, naza bien. Boni mwana. Bana baza bien, Josephat Batunga aza bien, Midjo Ioma aza bien, Alfred Denewade aza bien. Baza bien vraiment. Ok, voilà, donc comprenons toujours c'est l'ambiance il y a plateau qui est dans bongo tout na confinement na yo au passant ndenge il faut to banda penda pour na minute toujours ça là toujours cas système à prévention donc toujours banda il faut mutunyo surtout ba musu soit pas mal mutu soit que non bien pour confinement donc et ça na mutu ndenga zo le cadre donc de la part il y a eu pena de ta part et de kindeni vérité ça là bien
à cause ça quand on découvrir vérité obimi mutalokuta ngasko ngaza mutalokuta te en tout cas confinement oyo non passa mal et c'est pesangati donc ton bolo ba pena ke mutazo zanga tozanga po obimela na nzela nini OK ko lukela côté nini ba otile même sous transport suka 15 heures obimo ke ko luka wapi et voir même collier comme il passe wenze comme il y a délestage o lendi wenze ko salate ce que so zo imbongo dimanche te po ke wenze lendi o la linzala donc et apenza passe na biloko ninga ezomata donc na kozanga biloko ezomata no yeba te to kufa na biso coronavirus ngo atikala na ye apena kisasa déjà batumbi batie na cercle baké ko kunde biso na to kundi te awa donc pas ça. Pas ça. Merci beaucoup. S'il adore, je dis également Bambote Nanga. Je salue ma maman chérie Francisca Bossana, maman chérie. Donc, je salue bébé Nanga Manassé Bokonga, mon fils à moi. Et pourquoi pas à Christian Golé. Christian Golé, donc Christian de Best, petit frère à Chalimère d'Angola. La PCP sous Golé, la Bissomo Colando Mavanga, Vite Doge international. Je suis Chalimère à Pessio Bambote Belé. De Mavanga na mama pesika zali donc famille mobana pesino bambote belé tozongi lisusu mondi loba sila doré na bande ko na biso batiki biso na moment o ya pandémie ya moment ya coronavirus yo toleli mingi et surtout pe na bino ba comédien bote ko bungisa mangwao loba nini oyo ko ikoloba parce que tolela ki peka na moment ya pandémie ya oyo ko loba nini en tout cas ils choquant. Tout le monde a battu bazoko falokwa basoso mais basoso battu kutu o tozo bokola na mapango bazana bango bien sûr lo sezo bokel ba li baza mais biso battu to kufi le poste équipé s'il vous plaît le poste équipé donc mindele ba kufi poso moindo na biso bazana niveau Europe kuna ba kufi na biso passe on va ndara boy oh muto babwaka boy akufit ya solo oh mais papa sanga pe na bwaka kaza soute ate en tout cas ça passe na passe muso ya ki mukolo to perdre qui sous présent na ngai donc camarade ya papa na ngai ngadia de ngadiose présent maître paye ninga tika bisoka na moment ya passe oh passe vraiment ezali comme on a banzoto na biso ezokata nezokota na sama belé boye ezosala passe très choquant hein. Disons donc pas ces vraiment ya ozanga bandeko bazate na biso. Merci beaucoup, Sila Doré. Je dis encore Bambote Nanga et joyeux anniversaire à Ixil Pechanga. Joyeux anniversaire à toi, Ixil Pechanga à Black Light. Donc, Chalimère à Pessio. Et nous avons toujours d'Angola, toujours préparé événement. Il y a papa Nabiso Takinga, Nazolo Bongo, il y a papa Takinga, le monument vivant. Donc, Chalimère a préparé événement à l'école Cana Junior. On a pour ça toujours soutenir Nengezala Kaka, patrocinador, Chalimère a Zosela, Benga Benga Penza, puis à la Théo Chucho Moni, donc, Ekozala Penza. Mbilinga angolais koningana parce que là ba trophée to sala onyo son papa na rosenga na sala Chalimère pena ko sala ngoto ko kende il faut ba dessiner nga papa takinga ba diplôme ya papa takinga donc e kozala makambe belé ba cadeau o pebino boko bongso zane lambo zane nini ngo bongsa pona événement na pona kopesa ya kapenza ngo boy ba ke papa takinga to zakani na mboka karaté penda événement pona to boyo na saki événement moko po sa kufa kité na ngi penda événement na yemoko à s'exposer à s'exprimer asalo bokanisa o nyoso abo banda ko kansana o bomonaka nyoso ekozala mukolo wana merci na ba o nyoso balinganga tozongi lisusu epa ya Sila Doré ko pesa biso ezali historique biographie vie qui est Sila Doré abanda wapi Sila Doré za na famille nini ndenge zala kaka oyo Sila Doré na famille Sila za Doré te aza silamite. Silamite pourquoi parce que abotem na famille témoin de Jéhovah biso ba témoin de Jéhovah koko na ngai ya mwasi na mobali o baboti papa nanga baza ba témoin de Jéhovah disons tango moi na bango papa Rémi Mbuka na mama Ana Makadi Kinzonzi bayokana ki que babota bébé na bango
tia nanga donc tata mwasi nanga apesa inga kombo ya Silamite na botem na famille témoin de Jéhovah naza Silamite. Maintenant tant na ina monde artistique na komi doré wana ye parce que ebele to bomba ba kombo na biso ya ndaku to yaka na théâtre to ina kombo mususu yango nazala doré. Si la doré abandi ba théâtre na ina no ya quartier côté na biso ponga vraiment naza mwana ya kisenso kisenso na kaboli avenue na biso mwanga deuxième avenue Kemba to kaboli matete na kisenso vraiment na botami wana. Si la doré botami wana bon si la doré a celle ba théâtre quartier après si la doré a ko ya lemba mutami manga na lemba jibombo a uta na groupe ya Mbutama Sebe. À l'époque, on travaillait ba Douché, ba Puissance, ba Modero, Doudou soupe mayonnaise, Evre d'art canto, bazaki moi mingi vraiment ba travailler à l'époque wana. Tant on a travaillé dans quartier, j'ai bon travaillé kuna zaki collègue nanga moi classe na biso déjà to tanga nae. Asinga adore bima mateteko ya kalemba. Tant na yo ya lemba na lemba na ekokuta déjà Académie des Stars ezo salama. J'ai pas mal de adoré coco t'as pas ma CBT pour tous un problème na ma CBT au Kabwana ma CB tout ça la Académie des Stars déjà tu yo quand on a maître serpent modéro totokani oya coco t'as Académie des Stars ndi na côté na Académie des Stars tant na côté na Académie des Stars na travaillé na Académie des Stars ba pièce peu o cartonna à l'époque izalaki to passa pe na ba tropicana wana donc au salpelo mobo l'équipe na nzela ba lobi au côté les mawana. Et loko yo sele na TV fo salango non c'est le lomo boy petit caribatu et si après on a quand ninge ba groupe ezala bon ba problème ezanga te ne ko kende chic choc lo yenge ya vienanga ngadia ngadius ba vide loin place na kuti ba vide loin tozaki na répétition ko to rappelinga na répétition de tozalaki na tozaki na ba scène moto wanda ko jouer au moninga moi si faut travailler na mobile hein vide lo ndazo nga trop faut ka ngai oh yongo yoni na ngonanga oh te non en tout cas époque les aki to remarquas to kutana ki na bato ebele do ba Picasso ba Nicole Nzemba ba Epela donc ba papa Moselu tout ça ba mami Jokisa bah ya po jaya jani donc tout ça qui belé période où on a kuta ba te belé donc ambiance bien tout ça qui bien tina ya Angola na chic choc lo yenge malgré mbanzonzing on a ko travailler pour ba producteur on a travaillé pour la bango major Bisadidi papa Alpha Bokole moi babilo on a travaillé na principal kuna te moi ba tableau moko ba papa Edo Kaung ba uniforme ba JDD faire ba musique donc moi ba producteur na travaillé qui na mavana ya Angola mais si la doré na Angola na Chucha Lumière na les grands caméramans bravo. Merci beaucoup Sila apesi oza qui m'a parcours nae par rapport à ya musala nae ndenga uta kindenga ebani sko Sila doré nani penda amema kona nzonzinge zala ki papa na onga dio si ou bien yo moko ka batala ki jouer na yo ba benga ki na téléphone parce que ba bin nzonzinge ndem de ki opesa makam na ki première nzonzinge nanga on a sala na vie première donc faut to bandaka na un quand même ata ebima kate mais etikaka mo elembo muke na poto po eloko makasi za kalibanda bosa na mino na kin mais makasi ya ba musala to sana kisasa za kalibanda producteur wana modero mutayaka na Académie des Stars bazaki ne aveni mo na epulu producteur ngo azaki pare na mutema plastique ana omela mai mingi pona longola mwanda ba frousse na ba rosala mwanzonzing na bandaka ngona na Académie des Stars. Allez kolongola ngatangu na yeko kende ba chic choc na chic choc na no yeba emsuso mona ya jene hotel maponi batu bake nzonzingi ya popa hotel maponi batu pa ya potanga soit temisi biso toke mwanzonzi toke pa remi kilola nazo yeba à l'époque
après wana mona kaka okendo jouer moi un tel moi jouer principal pena po ye banezati mais bon ça ba tournage moko ozokendo banzonzingi ba on mema na bango bino mais moi na nani camarade ya nani oyo ekendele bongo après na iko travailler na Nico Chege. Je te salue, Nico Chege. Ah, Nico Chege, pena yenesko j'ai ma casse dans ma solo belé, pas na mpanza Nico Chege. Malgré notre travail, n'a pas major Bisadi, pas major Bisadi, dinae baka, mkomsu ma copine étoile Kingombe King TV. Aya, oh, ma copine des aboyés, tozana Nicole Nzemba quoi. Ma copine absolument Nicole Nzemba to travail ne peut pas major Bisadi. Ayo, ndengeza boyé, malgré toi, on a absolument, comme nous tokenda ok pas auditeur ok besoin mais toya to sangana to kende to ndo travailler pas major to kende la pas major bon wana pene za rappel étoile Kingombe pour to ke pas major et donc à part ça donc ba producteur mususu des arara ba bengi seli obiso moto ebi ndenge jango sama na Congo et ok arrivé na kati ya Luanda tango on a tiki makambo wana na ye na Luanda awa tu as déjà fait combien de temps depuis que tu vous êtes ici en Angola? Angola vraiment on a 2020 2015 nazaki déjà na Angola malgré nazonga ki nanga lisusu kine après na ya lisusu ndesko na vandi bon na vandi vraiment mais nayaki depuis 2015 na tiaka de makuna na Angola de quoi 5 ans banane penda bayambaka autant batalisi la dorae o pendo monaki baye penda bayambi de kona bango ndengeza parce que c'est difficile en Angola vraiment naebaka Serge Bona solution déjà parti nga na Congo ya za awa na bande ko sola déjà na ba artère rebelle ya awa ba président Mobutu nazo sona ba Gervis Ndumbasi vie de loin ya awa na sona bango donc tant pe na yé eza na ba artère musuna kuti awa tant ba bike sila doré na bango ya Congo ayé malgré koyeba bato bazala awa oyeba bango so tie makolo so ozana no place ozala ki oyeba bato msute quoi mettons na yé ba artère awa bayamba kingai vraiment nazaki nani neti banani yo Alexis la robe kitunga te nengeza ke tokota wenza kikolo tokongola tokota nini nengeza ba texto bayewa non na mboko mutu Alexis nga kitunga ezara bongo te na sala mote nga na kota kikolo toka ka kikolo nde tozala na Congo wana omona oh Doré boka mutu teliko boka mutu te o boka bato yo yebite ba kikolo wana to tanga ngo bakombo meto yebi bato basana kikolo te tanka kombo tant na ye na yoki keno ba artiste na biso pe minene to zama na Congo su ba ye abakota kikolo ngasko na muta soni nga kola ya soni nga pa na biso na zaki ata basane pasuki wana su ba otanga sila miti te ba otanga bakombo mususu ba classe tondo ba kalimu seti batangi ba Charlène Longo ba pagi makuiza mais ngai sila Doré te si la miti ba otangete donc na mutasoni do ba kikolo wana su na kota ngo na koti na kesombelo pe muko na kota kikolo na kota na chapeau munene po na mibombi mutaye banga te me ba yebanga po ba CD za na bandaku ya batunie so balinga otala théâtre na zali soki bakabelanga bongo o Doré o mibomba bondeni na ngebo mona nga tete ba mono tendeni ni fozwa ya nazwa ka bongo oya zwie Doré kombo ekende bazo memo ozozwa nazwa bongo bon mususu na éviter c'est ça la mande na éviter masolo zezala masolo zala ko ngala ebina ngate bato bazo kabelo Doré yango esaki ke elengi wana na sentiment na obite na vanda siko na se siéger na se imposer pe na mbongo non tobotama na Congo eza mabele na biso ba mitolo etikala kuna tango moto toza ba regressade na yaki Angola pona ba raison personnelle nazaki na likambo moko boye
o na koka kiti ezaki non ke na kimi théâtre na biso na kimi famille na kimi bana nanga te na kimi maman nanga baleki nanga te raison personnelle pas si mon nazaki nango msusu moi na beta na télévision ezate yango na bete na déplacer nano période na yaka boy muto nazaka na ina ba problème ceux qui parlent bien kende poto France et si kaya zalenge na kende mais le ko la problème ngwe bandele ki kuna infecté Congo yango na yaki nanu boy non que pona kotambola awa batu ba pesa ki on ekolo monde ke na juger bon ovanda non na linga nanu eloko wane leka après nos nzela ni na kobimela. Mais natanga ko tikali no na kati ya bangola awa bande ko jouer pa ya nani to oboya kina yobi teti na sala groupe na ngamo doré tant na ye nakutaki groupe ya président Matembe les ont répété groupe ya Mobutu pas répétaka papa Carlos Massamba il est pas répétaka na Karmas tant ngana ye bon faut muta diriger yo oyebi mboka te na vanda inan après baba moi kaka etola yo ya tango etola yo ya ngana bifona na monelenge mboka na bandi otambola na ba province na kena ngana ba province na tambola na ba Angola etola yo ya na sima na to kuta na ite tango ya kuta na groupe ya papa Carlos na do travailler na groupe papa Carlos a bengi ya lobi dans étoile na place au vanda boye oya kaka o vanda nanga pembeni donde étoile azaki wana ngapeta una ye to komo kende pe boye ah bana bazo répéter na bango biso to vana biso kandezala to kenda ko assister mais non que na kota na groupe a Karmas na créer na no groupe non na vanda ki nanga nan ti etombe pe étoile ay ko sala groupe nae les étoiles d'Afrique. La première affiche étoile, il y a les étoiles. Nazala cofondatrice. So botali affiche wana liboso bomona elungasi la doreza na kati. Non, exacte que pour dorazo travailler na kati les étoiles non. Mais tangu to vande les étoiles azo sala groupe na les étoiles d'Afrique doraza ki wana vanda ki wana. Abaksa pe di loba. Et on a la fondatrice dans groupe na maintenant que groupe muninga que travailler au tout na sala ngote et après s'il a doré avec ça la paix groupe na emoko les amoureux. Oui, les amoureux ils a pété que botamika en Angola, les amoureux botamina Dundu et sika ba Dorian Mangala Zali. Les amoureux Tamboli et que Wambo iska ba mega de newa de ba chaque lumière Wambo bazali lek na bango ne fi de newa de azali et longwe wana e siko ko siéger nango na Luanda donc au siéger les amoureux ko siéger na Luanda pour si la doré à répéter pour balobi la répétition est la mère de la science ezakate na sala théâtre na banda théâtre kala na répétera tété na kolisandeni na bakse ya sikandeni yango les amoureux ils ont répété. Et Banda et Bandi ont fondé les amoureux pour créer les amoureux et ça déjà combien de temps? Les amoureux ou Mélia, les amoureux de 8 au Vanda. Les amoureux c'est déjà 4 ans. 4 ans déjà. Oui, 4 ans. Une année il y a observation, il y a un déplacement et 4 ans on vend sa groupe. Est-ce qu'on a 4 ans déjà sur ça déjà combien de films? Na 4 ans déjà na sali 5 films déjà. Donc, surtout l'année, mon film, mon année, mon sous ça. Donc, on a un corps filmé, on a un film, on a un corps défilmé. Et ça lit 5 films déjà. Bon, au moins. Na Congo nde tozaki ba producteur so ba ye Congo basali musala bazwi filme ba memi baketeka bango moko CD bango ba pesoka caché oyo sali musala yaki ateki maintenant biso awa na lobi non
nakovanda boye te fo nasala musala o nga nasalaka tournage non tche film wapi premier film ba passe si l'adoré ezala signé par Serge Bana Solution totinda ngona pa nanata kaza bon lokola bakoyoka na moko boye ezala kité yango moni elekaka pa nanata kaza nambu na retira film eza film pour la rater kufaate eza lelo olo kwa pour nous informer public nanga ba fan na balinganga mingi a changé producteur et productrice nanga eza Choucha Lumière oui eza te ke nazolo bango pamba eza déjà eloko to solo li to signé eza bongo après plateau to ebinde nini tozo sala donc bana groupe les amoureux bo sepela déjà oh maman banda to tourner place à film ezate site nini to film ezate film o eza signé par productrice na biso maman na biso Choucha maman productrice Choucha Lumière maman et dans veut dire tu retoza c'est parce que na ko na maboko mutamalam maman Choucha na tchaka ba film na nga mingi na ba site internet oui mais ezo nazo sepelate nde fallait muta sepela na sepela nante bana ba se retrouver nante nandenge tozo vivre en tout cas producteur moko boetata productrice moko boete ayaki liboso po atia makoki na ye na place to sala musala zui ati soit na site ou bien sombi ba CD na ke na teki donc to sala na moyen personnel na biso moko o somba CD ko teki o se retrouver ta na mukie donc biso moko ezo simba te tokosa na te ezo simba te ezani bato baya liboso babebisi banzela po lelo baboya kosombaka parce que bafilme ezali ntango bovandaka mpe na kati ya bangola osi ozwa likanisi mpe ya koloba te bafilme na nga tanke ngai sila adoré silamite nakosala mpe filme yange lekatala na bachaine ya mboka osuka na bino kaka na ndenge kaka baninga o baya liboso babebisa na bango te baningo baya liboso mboka ezalaki bien batekai basede bien ba se retrouva peut-être na époque au bisotoye te ko kuta mbo kai ko mavuanga lobita dadi tapis rouge tambala mavuanga yango tozoteka bien penzate en plus na mboka ndenge ko komila na ba maladie oyeye ba convida oyeye lisusu nde sali su mboka donc bien te au monde difficulté toza nango ezap donc difficulté wana e comme biso nazui baté to kata maboko to chawa pimenga liboko na na kata te parce que déjà nazui liboko monsieur ezapembeni na à l'époque tant to travailler pas ba producteur na biso basunga biso mais biso na biso le roi tozo ko sunga na te preuve ne bana na biso ya groupe bazolela o sa musala o tourner o pese quelque chose c'est acha na poche poye pas à para quelque part excuse moi on pese quelque chose exacte po yo moko pe ozana ngote o yo bimisi po zonge belé ezozonga te comme so c'est la bato na ko tourner bon ne tuninga ba film déjà au côté na ba site internet oui so ozu film au na site internet bato bakenda ko pirater yake a copier yo film nyonso azu film wana nyonso ye pasali ba CD na e awa ateki aussi longtemps yo posomba ki CD olamba ngoteka OK koteka boy déjà mutu ateke la kiyo ou soit obina banana koteka après koteka nazo film bon na tena na site internet déjà emi komela ki muto kaka somba ki moko akeye asali soki ndenge nini na kosala atindi sur na site internet nini ya komozwa mbongo donc tous en difficulté makasi ya musala oyo ata so tuninga ozozwa nini bénéfice no eza nini na musala ozosala na koloba bénéfice eza nini soki bazoyiba biso ya modèle oyo bon lelo oyo na komi na maman productrice nanga maman Choucha maman productrice ata tozosala musala maman musala opesi bimisi ba frère na yo to sali musala après ko sala musala yo zwa produit na yo luka site songolo ya bien o bazana ba clé ba tiaka ta muta eko copier a copier te opesi di bango ba pesi yo mbongo o mote biso to se retrouver tant mbongo ya pa na ekiti pa na so bana na biso groupe pe basani ba se retrouver. Merci
Merci beaucoup Doré. C'est que toujours vraiment à la fin de notre mission. Ni nos bombes biso après confinement tous la nini parce que na mono les livres pour la production na on dengezo kende bana apina ba biso toujours calme o ezangola. Donc tu bi kende bazo fungola mam oyo na bi ke ba production et royal ngo za ebele social media raté. Donc ebele ba kozala na et je dis encore également merci pour na beau cadre oyo avec papa mam Pedro hein n'est-ce pas ça qui te boye émission ngezo ke ka kitoko kaka bazo féliciter ngo pour l'espace aboya nulle part ailleurs toujours Anna Julius Managolf Doge à face toujours il y a église Mana au Kolobani après confinement. Après confinement vraiment naïf c'est d'abord déconfiné biso. Le quoi déjà ma soleza carré non le bilaka les amoureux tous les amoureux à makila bana les amoureux au baninganité na moment ya passe maman na zoeli bino maman mususu maman choucha lumière et donc et c'est que ça pour na mona mama bien zo sala ma déjà donc il y a bien oyo ko se pesa bato donc biso tozaka awa pour na sa ba filmer pour na consoler mitema ya bato bazolela donc bozela biso mama bien ezo sa après ba malade o kende pour toi na nguta besoin te et kende o kanga bato pa pamba. Merci beaucoup Doré et toko tapé na moni ke bosepeli boyoki onyo sezaki baposa ya Doré na nina kende penda bino ba mama ya Luanda bino ba théâtre ba mama ba ni balingi bino te hein pour sorte de émission ça non ça sera na tuni boni bana basi ya ngola awa ba fille ya théâtre ya Luanda ba baby service ba baby c'est la biso ba cop na biso bazolela na kombo na bino pourquoi Doré balela na ba kombo na bino ba finyo so bouta di banda boya awa bosala ba kombo bo baby seli bana bato o boya memio choucha tokena na kisa mo boss moko komiana o balukeli. Ah bon? Na kamwe nelanga Eden nzamba salaki Adam na Ève na jardin d'Eden plutôt nzamba sali Adam na Ève suko mboka oyo Angola foka mibali nde bazala basi bazala te so basi bazala te mibali ngo bobota bana na bana en tout cas bande ko na bisa mibali na ebité suite baby simboka nelo ni fo boloba tambole ke mission boloba ke bana basi pe botangi ba kombo ya bana basi yango intel bo baby simboka ndeti nga Doré penande na zala kawa o azana problème na Doré aya o ebisa Doré ponga na linga problème na mututé na sala rapé polémique na mututé mais na komo ka déjà kombo na minoko penza ya bana mibali yango mais bana mibali yango bo affronter Doré boloba ngape na roloba pour na zana problème na binoté en tout cas bana baso ba baby simboka o ba yero baby c'est bino Angola loko angolaise ya bino moko biso fallait pas to ya donc nzamba salim Angola ezara ya bana mibali ngo pe ka ya bino ya théâtre donc ya biso bana basa théâtre to ya te lokwa mboka ngo eza ya bino boloba problème to za nango to roloba boso to yo lobika pona bana mibali bongo yo na mira esapé na j'étais bon problème na mira esapé boza un problème ni penda o ezake esala ke yo na mira esa boko mana niveau ya kosimba na nzoto ezaki nini eloko yo ezobeta mama be pe zoloba mama be mokolonga na simana na mira esa na nzoto ezala bitumba ya mira esa zobunda na Doré po ba wele lokoti tozala na tournage ya étoile ya film ya étoile a brifa bongo selon histoire que après nini tango yoko kakanda boko simba na ndoto boko bunda mais pas bato bima mabe pona nini siko to bundela ni to wela ni po problème ezate abe emso wela mobali ndenge to yokaki balobi bo wela ki mobali mtesali ke bo bunda bino milionaire bo bande ko dia mobali et en tout cas ça la maté et ça maté donc si la Doré mbuka ninga zaboé aza vraiment na mobali na ye donc il faut kana za na mobali nanga po na za bien na mobali nanga pena oyo esika ye moko avandi abeta atola lobi naza mobali asi la Doré siko est-ce que mobali nanga alinga mira esa te no we la mira esa na mobali nini mobali mira esa alinga Doré te akutu musika mutabatu alinga ngate na we la na mobali nini omoni mutu musaza swala mukina tango alobi ana ye wana bato baza pembe tanga confirmer bango wana etamboli omona ngo ekompe mboka mobimba ndeti crime nga na lobaka oyo bore oyo
kitoko lelo o muta sapelo oyo bore dorazo lo baka oyo bor chaque fois et quand même na mato ya batu ça crie do botika ko kosela batu likambo o likambo ezato ko sala likambo to na ebelote na wela mobile na mira esati na tambola na mira esa na voyage na mira esa tokenda balunda nord tokenda baba bawambo do to tambola to zona problème te en tout cas problème ezate soyo boya on me pas na ngai boya ki pe makasi to na vine bonisi la doré bi ngai bi kasi la bisalo doré pe na yebete bon sera wanga nga émission ezeka na micro yo na micro te na micro pe na mususu pe ga ya lumière d'angola ya lumière d'angola donc nga na répondre na micro oyo soki ya boya kinga aluka nizi nai tikana na boya no sila doré na ta soko esandeni soko ndima sila bisalu aza sila bisalu sila doré ba o ba yebi sila doré mutawanga na ate ninga zana yebi sila doré so che fouette au vanda absombali o mona a de mentir ango aloba ezaki ngo ka nuise ezaki ka ne question ya ki réponse mo boye yango na lobi mo mais est-ce que aloba problème to weleli alinga ko lobango te c'est que problème ezate possible problème ezaki nga loba problème ango problème ezate j'ai kitoko même moral na loba moi vérité mukie bato moki ba ngo tcha bato na ba polémique botika ko tcha biso na ba polémique likambu soki eza bongo te ko bimisa ngo bongo te ngana mira esa pona robunda to bundaki pona filme ezaki filme to bundaki na filme tango komi bo weli mobali ezala mobali te ngana mira esa to weli loko te poto za na rankini moko songolo pakala te donc ngana même moral to za bien to so la bien to so bengana surtout si c'est mission ngana obenga oyo kande to solo la to weli loko te mokilbo tika ko interpréter mais muto yo tangi kombo aboyinga une émission je t'aime so aboyinga za nga poni kimtama be so muta telemino ne loko songolo ndeyo lekine émission lobo ebisi la dorete na bandozo ngse banda Congo na Congo na ebeka na film moko ya New Formule producteur moko New Formule Emmanuel Panzo nde na eba je t'aime ale à part wana na eko mona abanda ko bimana muninga moko boya saki kamara nanga autika mbonga biloko olia te maroya rolia ona yebeli yango wana yako boya nga esika nga na lamuki na tonga boye ya koti ayeko kutanga biso to lambi na mbongo na biso to solia ya lie ye na ngola loba boyinga nangola o akata la isu na ndako na nga yaka osenga sana mbela teke alongwe kotoyo paza na mbongo afuta ndako te ba pesi place moko avana na Benfica azata na santé nga na pesi sana mbela te yo azali na posa kutana mobali no yo boya tsokangela yo boya mobali nanga ndenge to yo kaka so para donc moni siko ba les ondi mobali nini producteur ce qui produit tala siko ninga zoluka ba problème tala ninga zoluka ba problème ndenga ba wambo si la doré azana alliance te si la doré azana bana boti si la doré azana mobile mais si la doré azana alliance te soka kene ko luka makambo na inga na makambo ya luka kita nga créer alors ba vérité na lamba na nga musaka na nga ya ngai lokola ebike na lamaki musaka ya likaya bunanga ngai alinga ko lia alia kyango te akomi na kanda alors ba vérité ye ko sala misala bia boyinga ponga na pimila kenga ngai na biloko olieze loko te eloko ezate loko oliango ke na toilette obimisi awanga na batu na erreur te to lo bebe na lingi kutuko lo bebe na kombo ne pété mais siko na ngito kene yo na baninga no mususu ba collègue na yo même moral ba collègue no nyoso ya na baleki na mikolo bozo kena bino même moral oui baleki mikolo même âge donc tozo kene bien même moral kaka mutu o azo kene ko finga ka bato azo yoka na batu kenga na ko finga yo yo pe finga ngapo na moto te moto e mata c'est je t'aime yene mtazo sala bon à part ye akomi ko ke ko finga ka batu nyonso biso nyonso mama ta pasani na Congo azalaki ake Congo Gabriel azalaki akena e Congo to komi basa fodete bongo na lobi mutasali fodete mundelete ye moko kutana na pembe moko nde to sepena mindele to kokufa mais acha fodete sali fo abiza beauté ya mwasi yo telema lo aboyela biso fodete aboyela so fodete le kamni
to tchaka fode te poza beauté à moi si na bino comme eza tango etani ozoko koza so naturel te donc afo bima ifo zaka ya lala na biso talala na bandako na biso alamuka na tango na mone na rua 8 arobima na hôpital alali na hôpital azobima na hôpital sola les ati mola les a été faut apporter les ati ezate na hôpital na ben fikati akomi sikoyo pe place à boler eza wana betelanga moko place à boler ana place souté et bato beli basala mission na bana mibali yo lobi baza contre biso pona ni baza contre ye pona nini bazoleka ba mission ba fingi azo finga bato towa azo boya bato toya yoke boya mira esa biso sofana na bandako boye to tala mira esa na TV dossier to la fongo la mira esa motema abimisa mira esa jete me lote nya soso banda loti mukile kufa ngasi la dore na osa banzonzing to sa pa ba major ba bidi ba témoin to mona jetem mais oya boya na ba bidi na mboko de artiste neso étoile ka ninga za moto makasi mutu so ebi étoile succès ya boya na ba étoile ba do batu neso ya zo boya ye mutu malamu rankine ngo tozana ngo ezaka ye mutu aluka rankine asila ne lokote de lokote et aboya biso ya boya sila dora lokote. Message ici la doré qu'on peut s'en bafanya si la doré parce que tout le monde déjà ba tension comme comata Pablo King est grand déclarant Choucha Benandi Marawe pourquoi pas Jenny Maeta la fille en question et je dis encore merci à ma maman chérie pourquoi pas mon fils Manassé Bokonga babi mon fiti Jogo au pédant Choucha mère sera royé dans le monde entier c'est grâce à Manassé Bokonga donc mot de la fin na yo na ba fan badingara si la doré pour na mono komina kana kanda ye penaza mutako boya nga sila dori mutana bato ebele jetem asali succès ka na Angola kaka na Congo poto ba yebi jetem te akete ma alo bape internet Joyce ndingo zana ndingo nga na Angola ana kanga te ntabi okanga ka Angola po ye Angola po za Angola biso subalo na biso o eza cimetière to e ande to e kokunda mana cimetière do esika o bato e kokunda makutu to sala ba succès mais to e kokunda mana Angola ye na Angola nde alinga sekwa asekwe pe bien te mot de la fin nanga vraiment ezaki na comme na kanda bolimbisanga parce que ba fan nanga bolinga sila doré boyebi sila doré bo sepela nyaso sila dora salaka o bobo yanga te bolinga nga mais j'étais mkaninda alobi ayebi nga te nga la benge na kombone pona yebi nga bien auti ko lia fufu na ndako nanga kala te mais aluki moya asala misa wanga nanga eza problème te bato bolinga sila doré na bino yeyo en tout cas na ozela ba peine na bino subo mo na lobi mabe bolimbisanga po boyebe nga boyete eza na mutu atumboli asali bongo yango funa loba bongo na bombi kutu musupu na zaka mwana malamu na bongo lo bebele ya ye eleki bele leki mingi mabeleki na computer internet Dieu ça ça bien vraiment donc ça ça bien très bien bon exotoire internet donc nengeda lo balisusu na mbanda ya mama productrice nanga producteur nanga Alpha Lutumba azane na France alobi bientôt la azokita awa po ba resola na collègue na yepe papa Philippe chéri S yepa azokita po ba sapona musala bazo ko kita pena pona sala musala pena babi turo lokwa na lobi ke ba producteur bazo ki pe bisote ba sa musala te ba mo ba kita ba sangana mama productrice na Choucha Lumière ba sala musala donc bo sepela kalaté confiné messi la po ba déconfiné biso allez to sepela na musala o esama en tout cas o bolinga na sala yango na osala bini mo ba mbote on appelle vraiment mbote na la famille de Newade nefi de Newade Alfred Luzolo Iget Mbuka boleke belé s'il vous plaît si on appelle mbote te ça mabe mais batunyo so bolinganga ba mbote na bino so emna tanga kombo o msu na tangite et ça la passe bino nyoso bat bolinganga ba mbote na bino na lingi bino jimbukele moteme ya zizi batunga na Londres iyo batunga ba mbote na bino Pamela batunga ba mbote na bino donc na bosani bino te boza boyo kaka baninga msu boyo kaka ba komo na bino na kata film mama productrice yeyot. Merci beaucoup de retourner maman qui va bi Choucha Lumière le na Kenya na ba veste malgré maman et bravo babi ba veste personne na bina le kanango minga dozo sumbo na nzela te po wakasa ko na bonga na ngora wakasa wana zala mo question ka moko ya suka to ka bana ko tangi na deux personnes o basala musala bien baninga no ba collègue awa penza o basala musala ki to ko so vando bité on sa pena musala bien na ndenge ya ngola tanga ka ba komboka mibale
avant maman équation te ba question yela nga nga répondre en côté nga répondre en côté po bango nyonso biso nyonso travailler bien mutu nef Ronaldo abeta na nef o kuna beta nini na nini azong sa beta na 11 nga éviter o ma be mutu ka pena Messi na terrain zate mutu so ka Ronaldo na terrain zate po ani babenga me bato ba makaka baza nga na ebi na ngate bazate c'est que na bazate bazali penza donc non tanga ba kombote poto ze belé biso sto coca poste ne so ba pesa o bete le ki bien non pour la merci très cher internaute kande bolo kaki doré à l'objet tanga te zala bongo merci mingi nangi susuna lo ba susuna remercier ba ono so ba voter social media d'Angola ba bientôt la choucha na ba kate ba kine bozela pena na Congo na zo trophée nanga ba o ba voter kinga donc merci na bino et na lobi pe film na bino o bozela ki choucha lumière na bino rejouer na ba bi titre na ngoza penza ma petite sœur et mon rival. Donc, Bogozon Kara avec ingénieur, bravo. Merci beaucoup na yemoko jisse mudiabantu wabi jisse mudiabantu ya Chalimère d'Angola et pourquoi pas na batune soit congolais hérité wa makaski to de tomoto pamba tous appena ensemble vient nga kiala Chalimère apesoka bambote bele nga ngimbi babi marambo ekenda bon pourquoi pas kadi mabokete double poche babi toza wana babi ce dimanche toza sousouana avec fila leader na biso fila ba acoustique makasi fila zo beta donc ils ont cartonné pena les seuls musiciens qui ont été en confinement au titre qui est de confinement à bête chaque dimanche ba concert le quoi fila à ça tant que je suis Chalimère manager donc tous ensemble merci na papa maman si Pedro Julisma nde makambo vient nga ikande na lobaki bo s'abonner toujours car en Angola ultima ora to tikeli bino ba vie pour vous ça n'importe quoi pour na ba vie je suis tikeli bino ba vie bisora toujours déontologie musala kaizo qui est toujours kitoko merci na mela mwanda maman paradis babi ba veste kaka ba veste vous avez marqué merci beaucoup on se retrouve bye